imaginez-vous que même nga Thomas na nazu billet mais ndeko boka zawa na lobi abombi billet mais moya ko pesa ngo ezate. Alors on a dit que papa oyo azotalanga, maman oyo azotalanga, tu as des moyens ou peut-être mi lobela katino mais peut-être bayoka namte ou lobi que je suis disposé ya ko soutenir musala oyo parce que na dit que bravo so bazana foi bakomona ke bako vivre plus que oyo bandeko ba vivre na Kinshasa. Nyonso aya na kondima na ye c'est-à-dire nzambe pe akopesa yo ezali solution compte tenu lokola thème na biso ezali remise et reprise na moment où est-ce que nzambe à travers bravo Jésus ministre do akoya ko restituer au nyonso ezalaki ya koyiba na maboko monguna. Balobi Thomas Fabien azamuta ba gris gris amona makambo ndenge nini et ba onction au sala kawana est-ce que kozala sur place na Lubumbashi po batebele bazo ya babika na muto akoloba est-ce que c'est que azana doute que nzamba azana bomoité c'est-à-dire eza tomate c'est la grâce ndenge nzambe ako mouver onction na moment wana c'est-à-dire ndenge sali mabongo bao bakoloba que eza théâtre c'est-à-dire eza choix na bango parce que ils n'ont pas encore expérimenté le vrai Dieu na totalité na ye. Bravo Jésus Ministry organise 2 jours de prières intenses du 25 au 26 mars 2026 de 8h45 à 14h juste. Sous le thème Remise et reprise. Venez passer des moments forts dans la présence des dieux et expérimenter ces miracles. Ah, Jésus! Il y a un miracle maintenant. Yes. À travers ses serviteurs, car c'est lui qui est capable de prier et capable de tout. Retrouvons-nous dans la salle polyvalente Atomium, numéro 32, avenue Kapenda, coin Kimbangu, dans la commune de Lubumbashi. Comme orateur, prophète Eric Kassongo, Thomas Fabien Poi, Maman Lydie Moukadi, servante Clarisse Ouechi, venez partager des moments de prière, de délivrance et de guérison avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux prendre 7 ans, moi la prière. Parce que jamais, ce qui moi, si tout le monde a zobotate, n'est pas pour ça que beaucoup à boire. Mais là, on y a aussi un peu tout ça, la nuit, on a tout ce que nous. Chaîne Chebiso Télévision, Facebook Chebiso TV, YouTube Chebiso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci pour votre fidélité et votre confiance. Alors, mesdames, messieurs, avant de continuer cette émission, j'en profite pour dire un grand merci à sponsor nanga officiel parce que Yende a sponsorisé Rabiso, il y a Pesibiso Nyo sur le Bosenga, comme on a eu Jésus-Christ de Nazareth. Yende sponsor, il y a Chebiso Télévision, également émission yo spéciale Bombashi, Toye pour na Koyamela Bino Basena Nzambe, Toyo Kabango, Nini Babongisi pour na Mokolo ya 25, le 26. Kasi lelo na yambelibino Thomas Fabien bolugaka mingi l'homme le plus recherché lelo tozana na plateau wa to tuna epe mituna mwa mingi batupe batunaka tokozwa lolenge nini kasi l'homme de Dieu. Bonjour. Bonjour Papa Chic. Sango nini kimia ezali na ngolo ya Nzambe kama fana losambo tokotana mozindo ya émission mkwalelo tosambeli kolo Yesu. Merci pona bolingo na yo, merci pona grâce oyo sopi likolo bomoye na biso Adonai biso ye yokolo to sengi que ton Esprit Saint ait accompagné biso tout au long de l'émission oyo na kombono Yesu Christo to bondeli. Amen. Amen. Thomas Fabien,
Papa Chic. Bato ebele ba retourna yo, bato ebele ba ko luka yo omona na kate. Tout d'abord, yambo tokota na mozindo makambo téléphone oyo, ngana tuna pena bato likambo téléphone. Bato balobi ba somelo ba téléphone, batinela yo téléphone les ont manqué. Pourquoi yamba ka téléphone te? Pourquoi pe ozara ligne te? Merci beaucoup pour la question. Pourquoi na yambaka téléphone te? Pourquoi na zaka en ligne te? Na nyonso na zaka moko na yango te. Na zaka en ligne chaque jour na yambaka pe téléphone ce qui na moment est disponible. OK. Nana lo banine par là. Téléphone des fois izana bande kona biso ebele eloko moko ka oyo na comprendre ezali moi patience des angi. Parce que izana ndeko mususu akoyebi soki papa Thomas naza posaka 2 minutes ka to solo là. Mais ceux qui bandi ko yoka ndeko wana osutuka boke 1 heure du temps. Ata soko zoli ngoka ta webisa kende na essentiel akubanda ko kineno 1 heure du temps. Mais na moment na omona ndeko musupe azobengao. Na moment azobengao patience Cécile osutuki bo ayambaka téléphone. Or moment yepa azobengao nde moment ya za libre. Mais azoyeba te ke moment ya za libre biso koto toza moi occupé. Koyamba téléphone eza souci nanga. Je crois bande ko ebele o bazotala biso ceux qui bazana bonne mémoire ba omona ke des fois ces derniers temps na azana ndeko moko komi ko yambelanga téléphone au moment où ngala za occupé. Siko mabe pe eza ke atande ko na ninga zo yamba téléphone balingi pe ko pesa yata ba message clé te oyo peut-être na kuta na zongi na ko banda ko rappeler ba ngoyo te yebise biso soka si a rappeler. Mais or bongo tozozo ngaka na case ya départ. Lelo yo bato bazana besoin ba profiter na grâce oyo nzamba chekat na yo besoin yo eza un peu difficile, je comprends ndingo tikoloba kasi yango besoin ki likanisi ya kosala huile d'olive ou d'onction tozoa ki licanicité, mais c'est Dieu qui nous a inspiré par rapport à yango. Okay. Parce qu'à travers yango il y a beaucoup de cas bande kwebele ou babiki à travers huile d'onction oyo. C'est pour cela tolobi lokola nzambe a disposé grâce wana a disposé onction à travers mafuta oyo to champe na disposition bande konyonso oyo pe bakobika kape lolenge mona ba misusu basi bazui loboko ya nzambe. Très bien. Milulu ya Lubumbashi bato ba ozela bino makasi bato na besoin mona Thomas Fabien milulu ango bobongisi nini? Merci beaucoup. Ce qui to bongisi nini biso to tamboli kaka na onction na molimo mo santa tamboli na biso bango ceux qui bazana foi en tout cas yango nena osenga na bango so bazana foi bakomona ke bako vivre plus que eux bande ko ba vivre na Kisasa parce que peut-être ndenge to kene Lubumbashi rem susu gozala kaka une fois pour na 2026 au nyonso donc c'est que le koza une fois au toroya kuna donc mutu nyonso za disposer mutu nyonso aya na kondima na ye c'est-à-dire nzambe pe akopesa yo ezali solution contenu lokola thème na biso ezali remise et reprise c'est-à-dire o nyonso bayibaki na kati ya vie na yo na moment o esko nzambe à travers bravo Jésus ministre do akoya ko restituer o nyonso ezalaki ya koyiba na maboko ya monguna. Qui est Thomas Fabien? Ozali nani finalement? Mabenga ko Thomas batuzo batu na ozaka pasteur, oza prophète, oza évangéliste. Pourquoi Thomas? Merci beaucoup Papa Chic. Pourquoi Thomas? Je crois Thomas est à appellation na lingala, lingala otobenga lingala ecclésiastique. Donc c'est en d'autres termes ko benga apôtre. Donc je suis un ministre de Dieu. Donc ya wana kombo na na sepelade babe kanga beaucoup plus kombo wana. Donc ezali kombo nanga. Ba lobi Thomas Fabien azamuta ba gris gris amona makambo ndenge nini et ba onction osala kawana est-ce que kozala sur place na Lubumbashi po bato belé bazo ya babika na muto akoloba est-ce que c'est que azana doute que nzambe azana bomoite na nzambe wazana bomoi il est capable ya komona fourmi ya mwindo na sa libanga na mai ya mwindo nzambe azana possibilité ya komona ngo c'est-à-dire eza tomate c'est la grâce ndenge nzambe akomouver onctionner na moma wana c'est-à-dire ndenge salima bongo. Et ba obalobaka ke eza théâtre makamba lokuta okoloba na bango nini? Ba obalobaka eza théâtre c'est-à-dire eza choix na bango parce que ils n'ont pas encore expérimenté le vrai Dieu na totalité na ye. Je crois na mutu oyo ndenge Jean alobi ke Yesu azoloba na Jean alobi je suis un bon berger ba brebis nanga ceux qui bayoki mongongo nanga bakoyeba ke ngai nde maître na bango. C'est-à-dire
biso bana nzambe na mutu oyo azali mwana nzambe soka mona koloba non ça c'est Dieu qui peut faire ça eza batu ya mokili te na bato bazana nu na kati ya bonzambe te c'est normal il faut pas douter na yango et puis il faut batu ya bongo pe bazala po nzambe pas prouver bango qu'il est toujours capable ya kosala au-delà ya makanisi ya bato mais batu ba ko douter qu'est-ce que Thomas Fabien Rosala na lingo ta la caméra au rassurer bango que Rosala Lubumbashi. Oui, na bandeko na biso Lubumbashi na assuré bino Thomas Fabien Kozala to le grand équipe ya Bravo Jésus to Kozala na Lubumbashi. Je crois kala mingi te tango to Kozala na mboka na bino on aura le temps ya kosala pe émission na kati ya ba chaîne na bino kuna pona ko confirmer bino ke tokomi. Na bale oyo pe bazalaka o to chataka bango na TikTok je crois beaucoup mona na ndenge toka te na TikTok na bino ndenge to sololaka beaucoup mona en tout cas na kozala na Lubumbashi bandongo mingi balobi balingi vi na bango ezala un peu réservé basengi est-ce que bon dans la journée ya ko yamba moto na moto to ezakara na foule ou bien bon temps ya consultation prophétique. Oui, par rapport na yango on a eu à penser sur ça. Tokozala au moins un jour mon kaka. Je crois et vous allez peut-être après les deux jours il y a séminaire. Tokozala jour moko avant tozonga to yamba mutu moko parce que belé na foule na soni wana akolingata ata lisakwa isimbie place azali belé balata kapena soni. On aura le temps ya ko luka jour o tokoyamba au moins mutu moko na en privé. Parce que ça n'a pas autorité mususu akoboya ko ya na fulu bongo akozana posa ko yamba na ndenge ya privé tokozana jour moko to yamba bandeko. Est-ce que bilo onyo se koki ezana bato mususu na Lubumbashi wana ba o mitu na balobi papa chic tozoluka ne Thomas Fabien na offrande na ngai na nina soutenir billet na sala boye me bazwaka yote bato wana balingi opesa mot d'ordre bazape na besoin bazwa di pambuli basala lolingeni. Merci Papa Chic. Ce qui te le dit que biloko nyon se koki c'est que tu ko mbato lukuta pona ko faire plaisir na bato. Tozana bosenga ya bandeko misusu fallait to kena bango ezana ba billet ou ezo manqué. Imaginez-vous que même nga Thomas na billet te mais ndeko boka zawa na lobi abombi billet mais moya ko pesa ngo ezate. Wana premièrement, deuxièmement même place ya logement jusqu'à là ezana nous rassurer te parce que on manque des moyens par rapport à Sika ndenge toponaki. Alors on a dit que papa oyo azotalanga, maman oyo azotalanga, tu as des moyens ou peut-être mi lobela kati no mais batu bayoka na nte ou lobi que je suis disposé à soutenir musala oyo parce que na dit que Bravo Jésus et sunga ona makambo ebele. Na dit que vivre ba miracle ebele à travers Bravo Jésus. Il est grand temps au tchaba moyen no ana anje. Tokende Lubumbashi tozala na isika ya bien tozala na makambo ya bien kuna na ebike grâce au bandeko wana bako profiter na mboka Lubumbashi yo peut-être kozwango double maboko na biso za kofungwama ozana billet ozana place oyo peut-être eza ba appartement oyo ekologer biso basala nzambe tozala honoré surtout yango logement de toskai nango. Oui. Merci la maman Sylvie Mbombo apesa ki ndambu mais tozoluka to bakisa merci pe na maman Joséphine depuis Lubumbashi maman Sidonie nzama pambola yo boche liboko papa nani comment il s'appelle papa Didier hein papa Didier pa lobaki to robenga ye abenga ngai papa chic na robenga yo bandeko mususu na Lubumbashi yo apprécier comme ça na biso tala ngonga yango yo tala mabele malamu ya ko soutenir benga biso na Lombango oye ba ko soutenir biso vraiment on en a besoin surtout logement et aux un restaurant au lingi ba papa chic muka na noria maman Sidonie d'ailleurs aza malgré restaurant Karamaki mais mutu so un restaurant nous inviter biso en tout cas n'hésitez pas de nous contacter l'homme de Dieu au kosisa na lobanini pour finir cette émission d'aujourd'hui. Na kosisa na loba o moko peza simple o mutu nyoso ko za facilité ko salela Bravo Jésus ezoya na Lubumbashi yakana kondima na yo chanzambe en épreuve na kondima na yo tu vivras les miracles na kati ya vie na yo c'est que je peux dire yango wana et puis o nyonso o etungisa vie na yo cette fois-ci tango zo bima na porte na ndako mi lobela ke ndenge na bimi boye ça dit na kozonga isu na likambo na ndako te tango ko ya na rencontre na biso na Bravo Jésus je crois Dieu sera au rendez-vous et batu bako vivre prodige et puis ba miracle
ya Yesu Kristo. Motuna moko bato bayesenga na tuna yo na profiter batuna ki suko obala mkonini. Babitoma Fabien obala mkonini po azokama bato ebele. Merci beaucoup Papa Chic. Et balobika na chebiso ka Papa Chic mutabala. Bolingo balate. C'est pas question que tu ko balate. Na chebiso Papa Chic mukalika mutaza marié. Ba monsieur balingo balate pona nini? C'est pour bientôt Thomas Obala. OK. Kala mingi Thomas au président. Bientôt umeli hein Papa Fabien. Et kasi loko Yesu tozela qui est bientôt ngeza musika mais ils ba préparatif kala mingi Thomas au présenter bino mama. Kala mingi to célébrer libala ya Thomas Fabien. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Bande babolingo tokomi bongo na suka ya mshamu kwa lelo na koyamba bango nyonso moko to likanisi pona maimatali voyage ya Lubumbashi boyoki que milulu ekotala le 25 le 26 na salle de fête salle polyvalente Antonium na Kapenda coin Kimbangu na commune ya Lubumbashi référence Laner. C'est là où tokozala mokolo le 25 le 26 mais tokoyi kolongwa awa si possible que nzamba pamoli que babiye koki tokolongwa awa peut-être le 22 tout le 21 pour que tokoma Lubumbashi to pe maman moké pour que activité ya le 25 tous à la wana. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas zobota te, ndi yango ko tala keboka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala nini pona yo to senga ko nini. Bravo Jésus Ministry organise 2 jours de prières intenses du 25 au 26 mars 2026 de 8h45 à 14h juste. Sous le thème Remise et reprise. Venez passer des moments forts dans la présence des dieux et expérimenter ces miracles. Ah, Jésus! Il y a un miracle maintenant. Yes. À travers ses serviteurs, car c'est lui qui est capable de prier et capable de tout. Retrouvons-nous dans la salle polyvalente Atomium, numéro 32, avenue Kapenda, coin Kimbangu, dans la commune de Lubumbashi. Comme orateur, prophète Eric Kassongo, Thomas Fabien Poi, Maman Lydie Moukadi, servante Clarisse Ouechi, venez partager des moments de prière, de délivrance et de guérison avec le Seigneur Jésus-Christ. Juduric House, nulle part. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.